moi-même en 2015 et zalaki na troupe moko ya basali na nzambe baza na kitambo baza na bandal et ba tant tozosala ba émission na biso nde tosalaka bayaki kosollicite biso tokota na kati ya réseau donc mpona bango babenga yango eza réseau quoi et même na kati ya Samari ntango Simon le magicien azosala miracle bato babandaki kocomprendre te que ce que Simon faisait ezalaki animé na ba esprit satanique te baza na alliance moko satanique donc c'est-à-dire aza na corps na nzambe moko bosongolo or réseau na bango ezali na kati ya réseau na bango bakendaka baza na bato na bango oyo bayaka kosala lokola bamiracle bamonisaka bato po pepe ezala excité na bamiracle wana po bayeba kobimisa bato mbongo soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala. Voilà, bonjour et bonsoir très chers branchés, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission IVPP. IVPP qui est une émission qui touche les faits sociaux, tout ce qui se passe dans la société. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter cette émission. Donc, en tout cas, je suis vraiment dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a prêté vie, il a fait grâce pour que je puisse me retrouver en face de vous. Donc, sur ça, nous profitons déjà de l'occasion pour remercier ce bon Dieu qui a permis que nous puissions être en face de vous. Alors, je ne peux jamais commencer cette émission sans pour autant dire grand merci à Sneg qui est derrière la caméra. Sneg, donc c'est avec lui, si vous allez bien nous joindre là où vous êtes. Dites grand merci à cet infatigable vraiment travailleur qui est toujours là en train d'accompagner l'émission IVPP. Alors, comme vous le savez, l'émission est donc les arrangements bilingues, le salon en français, tout comme dans le ça ne dérange pas, mais non, donc l'émission IVPP est déjà si et bandit et les lots, tout ça si j'ai mon goût de aborder, les autres vraiment la part ya makambo ya nzambe, tout ça vraiment na makambo ya nzambe. Alors tellement ils ont makambo ya nzambe, tout ko ya magicien mon kilité, tout comme tout ko ya n'importe qui te, mais nous munene maumbu na nzambe. Azali prophète, c'est un homme de Dieu. Donc c'est avec lui que nous allons passer cette émission. Alors donc vous allez vous l'avez IVPP, site Nabiso Info Plus, vous s'abonner parce que Naï, Tonton Chicago, Namemela Babino, Batou, Bayaka, pour édifier, Batou, Bapé, ça va un message que j'ai touché Batou. Alors, les lots vraiment, Naza, Naza, mené dans le terre pour l'émission, il y a mon à se présenter, je crois, à Zan alors je vais m'acquitter déjà de l'agréable devoir qu'on a pour saluer et inviter Nabiso dans le coin. oui bonjour Bonne santé. non qui mise En tout cas, aux atteints pour se présenter parce que nous attendons comme on a dit comme on va te dire. c'est le prophète Jordan Senga, conducteur de l'église La Pierre Angulaire, église prophétique La Pierre Angulaire, ici à Mbinza Pompage, précisément Kangwa. Voilà, merci beaucoup, conducteur de l'église Pierre Angulaire. Donc, Yende Azali, responsable de l'église Pierre Angulaire. Donc, beaucoup de gens jeune, nous avons sur la bengi, David Bazala, un peu jeune, Bazala, on va jeune, mais ceux qui nous avons bengi, donc, ils ont appel à Nzambe. Alors, merci d'avoir répondu déjà à notre invitation de prophète. Vous êtes le bienvenu dans l'émission. Merci. Voilà, alors, je crois que vous avez compris, lui c'est le prophète Jordan. Alors, thème même surtout pour approfondir les lots, l'évangile ou les commerces. Et ça m'a dit, tous les commerces, ça premièrement, on a invité le prophète Jordan. Et première question, on a eu
tout ça d'abord na combien de nzambe non tozala na nzambe moko yo wana tata na mokili nyonso toza kobumba nous avons un seul Dieu. Voilà, on a un seul Dieu. Par rapport à la question, on a une réponse directement na koti on a kotuna soki tozali na nzambe moko. Pourquoi pas biso nyonso tokoki kozala esika moko po tosambela nzambe tata olie oyo azala kuna oyo azala kuna oyo azala kuna oyo azala na église na ye oyo asala boye asala boye. Qu'est-ce qui fait que biso nyonso tozala esika moko te po tosalela nzambe pe moko wana tondimi? Merci. Na kondima na ngai, je sais que toza na nzambe moko, mais eza na kondima bato mosusu bango pe bayebi ke baza na banzambe mosusu. Parce que pendant même na kati ya Israël, et quand le roi Akab azalaki na kati ya bokonzi na mboka na Israël, et entourage ya roi Akab c'était nzambe ya babal to pe le prophète de Baal o bazalaki pene na ye. Donc c'est-à-dire existence ya ba prophète ya Baal et qui s'agite existence ya nzambe ya Eli a existé. Donc c'est-à-dire c'est pratiquement impossible pour tout ça na biso baso parce que eza babilembo ya tango ngo nzamba lobaki na tango asuka il y aura des signes au nzamba la kaki biso. C'est ça c'est que nous voyons au tozomona lelo que plusieurs aussi baza ko se présenter baza ko se auto-proclamer comme étant de Dieu dans ce monde pour na koyeba ko détruire ko longola bana nzambe na présence ya nzambe. Merci beaucoup, une bonne réponse. Donc, ceux qui te comprennent bien, ils ont battu oyo baza na banzambe na baonde ngolo mais nzambe aza moko oto yebi azopesa biso souffle de vie mais battu mususu ko proclamant banzambe na bandenge na bango yango esali diversité ya ba église na ba makambo dele oyo tozomona na kati ya mokili. Alors, prophète, vit tout ce qui se passe. Nous allons épingler un point très très important par rapport à un miracle. Parce que les lots, surtout quand il y a un candidat ensemble, parce qu'il y a un chrétien, je prie. Si on attend par exemple le livre de Matthieu 6, verset 31 à 33. Ne vous inquiétez de rien. Parce que nous avons besoin, Zambe na lola na likolo, ayebi ni oboza na mokosa. Et puis balobi boluka liboso bokonza likolo sima nyonso o etikali nde koyela bino lokola matabisi. Mais lelo soki to constater tozomona na l'église bato bazo toucher mingi matabisi o balobaki ekoya na sima par rapport ya kotalisa bato nzela ya nzambe. Bato bamipesi mingi na matabisi eza mingi biloko eza koatire bato na miso. Donc soki okei na évangile eza kaka biloko ezobeta bato na miso po bato balingi mingi richesse kobonga kovoyager kobota olie kotalisa mutu ke avant ya kobota fo yeba nanu importance ya mwana oyo kozobota. Prophète yo ozomona eloko wana ndenge vraiment eza mopasi papa Dieu na temps oyo tozali surtout na mboka na biso Congo et surtout souvent vraiment na Congo et bato baza kocourir derrière bamiracle. Et au lieu il y a kolukana no bokonza likolo comme étant dit la Bible et au komona soko tangi na mukana na Actes des Apôtres chapitre 8 la Bible dit ceci que Simon le magicien abandait ko sala ba miracle à tel point zobiki sabatu na loleni moko ko croire. Et pendant Simon le magicien a sala ba miracle, la Bible dit que Philippe enseignait toujours l'évangile de l'Éternel. Et pendant que Philippe a enseigné, moi je vois que miracle l'équipe a miracle nyoso papa Dieu eza moto abonga mutema. C'est ça vraiment eza miracle l'équipe a miracle nyoso. Et après kolanda Simon magicien sali ba miracle comment qui n'attend moko et balobi na kati ya Samarie wana bato bayaki ko croire na message oyo Philippe a ko enseigner. Et puis la Bible nous dit ceci que Simon le magicien yemoko aye ko croire na message wana sur na Actes des Apôtres chapitre 8 verset 13 à croire na message wana. Et puis Simon le magicien azalaki baptisé na kombo ya nzambe oyo Philippe ateyaki. Mais soko mi total mingi lelo to loba mboka na biso bato lelo baza kolanda esika po azomona ke no bikamu zo salama au lieu ya kolanda nano kolukana ko zwa vie parce que vie est un miracle. Mais vie c'est la parole de Dieu et moto recevoir parole de Dieu ndabobika miracle.
Donc, à l'objet, voici le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Il y a un des gens pour payer sa vie sur facilité, pour payer sa vie sur ma casse. Il y a un mot comme on a Philippiens chapitre 2, à l'objet, devant le nom de l'Éternel, tout genou fléchira. Donc, c'est-à-dire, devant la parole de Dieu, même loi quand ils ont continué ça va dans l'Anzambé, ils ont le droit de s'incliner parce que la parole de Dieu, ils ont la capacité, il y a pour ça la bicam, moi, il est qui va bicam. Merci beaucoup, prophète, par rapport à la réponse. Mais naïvité, quand même, maintenant, on le dit, il faut comprendre maintenant que je vis où ils ont des paroles, miracle. Mais sur total, miracle, ils ont même embêté. Mais est-ce que façon où ils basent dans Zambé, est-ce qu'ils ont vraiment en Zambé ou soit ils inventent leurs histoires pour gagner et l'eau comme tout le monde ndenge balobaki bozwi ofele bopesa pe ofele mais lelo na ntanga bakomba baeglise te baplace ebele ezali bapesi yo prophétie mais avant pasteur araconte yo yango il faut sceller yango kosele yango koyoka mobola ye na kati ya église aza na eloko te aye koluka nde nzambe asalisa ye mais avant kosele miracle olobiki de donner $100 aza na mete donc akozwa miracle wana te parce que asele yango te mpo nzambe esi déjà révélaki yango akozwa yango te mpo asele $100 wana te ou bien soit et ça déjà si le quoi si Nzamba a révélé et qu'on ça même aux gens ont tirer quelque chose pour merci vraiment je crois que les tous à sujet est vraiment très important et ça qu'on toucher vraiment église et la l'église à Congo et pourquoi pas église en Afrique et pourquoi pas l'église n'importe parce que les tous comme on a le tous vraiment ce sont des signes et attendent de la fin naza ko loba boye ke lelo na kati na mboka na biso et ngala mitunisamaka te parce que nayebi la Bible nous dit ceci bateau bakozala juger sévèrement ce sont des serviteurs de Dieu et pour la lobby et litombe ezani nazwa nyonso na mokili mais na bongisa bokonza likolo et ngai nayokaka pasi parce que moi-même en 2015 et ezalaki na troupe moko ya basali na Nzambe baza na Kitambo baza na Bandal et tant que toujours ça la émission na mission de tout ça là ba qui solliciter biso to kota na kati ya réseau donc pona bango ba benga moza réseau quoi et réseau na bango ezali na kati ya réseau na bango ba kendaka baza na batu na bango oyo ba yaka ko sala lokola ba miracle ba monisa ka batu au peuple za la excité na ba miracle wana ko ba ko bimisa batu ngo et papa dit tu sais que nous za na ebele lelo baza ko sala évangile en Nzambe pona ko vimbisa mabomu na bango pona ba bien matériel physique mais baza ko yeba te ko sauver ba âme ya Nzambe o eza ko poussa na liboso na biso donc il y a le miracle ya Nzambe ezali ba miracle Nzambe aza ko sala ezali mais soki to bitotala 100% na mboka na biso o toza lelo ba miracle o toza ko mona lelo ce sont des miracles fondés et fabriqués par les gens groupe ya bato mo baza ko sala pona ko exciter bato ba bimisa bato bambongo et mais moi je sais une chose que la prophétie de Dieu est beaucoup mater ce qui est sa complété. Donc c'est-à-dire la prophétie tant baza ko pesa moto prophétie et ça na moto te mutape sur mais c'est Dieu qui parle. Et moi je sais que ceux qui nzamba lobby déjà le bané a ko zongisa le bana te pour avant s'accomplir il faut moto a sceller tout ça non. Na ko côté le milate il faut sceller mais la manière donc ils a ko sala mela na mboka la biso donc c'est-à-dire même la prophétie ils avant bazote comme donc c'est-à-dire moto aye na église jour ya consultation avant kutana na prophète donc il faut appeler ça mbongo ya kosomba fiche comme de na hôpital voilà kosomba fiche pour que kutana pasteur mais tout ça comme tout na motuna tout ça wapi pe tozo kende wapi parce que tant oyo exactement oyo sengeli total ça peuple de Dieu royaume de Dieu tout ça bango Jésus-Christ de Nazareth pour ça sauveur na bango oti koloba malamu komona moto azana ba difficulté donc aza ko poussa na lobaka boy même pour donner ce qui le long moto aye na itonga na nzambe bia ye komona na biso to bonda problème songolo pakala to sakoli bete boni lipona ye soki moto wana za ya nzambe amoni lipambola nzambe akopesa plus je me souviens en 2015 nazalaki na lecteur na nga nazalaki invité quelque part mais tant nakomaki epai na moto wana bengisaki ngai kotala ye boye soki otali je prétendais que non tant non ngana sito bima akokabela ngai $100 mpona ngai wana selon makanisi na ngai nde na ndeko mona mais tant tosili si tosololi na biro na ye tolingi tobima kaka na boulevard abo azwi jeep na ye kotika biso ti na magasin na Kitambo mais kokoma na magasin abendi tiroir apesi nga enveloppe moko azwi $20 akabeli nga na boye na maboko tofuta transport
mais tant que tu communes en là tozozonga na vérifier un vélo ça coûte $500. Donc c'est-à-dire tantôt yo za ko viser que moto aye liboso na yo apesa yo temps mais nzamba bombeli yo koleka o yo za ko senga. Et c'est ça vraiment ce qui est les problèmes makasi les grave donc les grave na kati mboka na biso le ndeto za ko kendele bato baza ko comprendre vraiment basal na nzambe ba participer peu de Dieu na kati ya libunga miracle nzambe ezali mais la plupart dans ces pays bien à monde tout ça ko kendele lo ba miracle comme na ba montage. Voilà, ba miracle comme nango il y a ba montage. Alors pour un peuple de Dieu d'abord au bazolanda ba miracle ya montage conseil na yo en tant que parce que toi aussi tu as tes fidèles na église bateau yo kambaka. Et puis ozaka pona bangote vous êtes le prophète bozana pona bobitisa bato ya ngadi ya nzambe minimo bato nzambe. Alors pour un peuple de Dieu d'abord conseil na yo ezani na bato bazokende bikenda kenda. Merci, je crois que Eli liboso ya 450 prophètes à Baal atombola ki mongongo koloba aza koloba na peuple alobi si Baal aza nzambe na bino bokele na sima ya Baal. Si Dieu nzambe o ngana za kobela aza nzambe na bino boya na sima na ngai poto kende ko bundelo. Donc ça dit na koyebisa peuple de Dieu que kozalaka fanatique ya miracle te, kozalaka fanatique ya pasteur te, mais toluka biso nyonso tozala fanatique ya nzambe poto yeba kobika bika mwanzambe. Donc babilembo nyonso boza komona lelo toza komona lelo dans l'église yango te ekokotisa biso bokonza likolo. Miracle te nem te ekokotisa biso bokonza likolo. Mais lo ekokotisa biso bokonza likolo c'est la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire na kokoloba na peuple de Dieu lelo baza kolanda biso. Donc c'est-à-dire esengeli tozonga na kati ya liloba na nzambe poto yeba kobika bika mwanzambe par rapport ya temps oyo toza kokende nango parce que Jésus-Christ revient bientôt. Merci. Alors, ça c'était pour les fidèles. Alors, pour la bino parce que entre bino polémique et comment koleka la mission moki. Kuna te ngainde awa, omoni kuna umeli kuna yakapoto. Conseil ni zo pesa pour na bambu. Moi je les appelle carrément des embrouilleurs parce que ba bungisi bili moi batu ba kotisi batu na wanzelo ba kana kite message na en tant que prophète de Dieu. Na bato ba osala musala na nsima évangile ba osala commerce message na ezani. Merci. Message d'angezali que ceux qui te le but autant à tous on a ma premier santu et ça la passe il est long différence exacte entre les musiciens même mokili auto benga ka mokili na terme de to benga ka ba musicien profane na basel na nzambe na ekeke oyo donc ce que tali vraiment kutu na accepter ko recevoir ata musicien profane moko qui est serviteur de Dieu parce que le lo na mboka na biso les serviteurs de Dieu place poiseux koti ko sala na mabe na lolenge nyoso. Donc c'est-à-dire concurrence vie moko ya ko lukaka ka ngai inde mais moi je sais une chose quand apôtre Pierre avait commencé son ministère Paul n'était pas là mais la Bible dit ceci ce que tangi na apôtre nyo c'est un apôtre moko te nzamba utilisa comme Paul mais écrire conflité écrire ba débattre écrire ba troubler donc c'est-à-dire na koloba que soki biso ne sotozo ko travailler pour l'intérêt à Christ. Moi j'ai dit merci ceux qui le nzambe asali na maboko ya pasteur na ngai ezara ceux qui nzambe asali na maboko ya pasteur Moïse ceux qui nzambe asali na maboko ya apôtre Nema Sikatenda donc c'est-à-dire biso ne sotoza ko tonga kaka corps moko wana o eza ya nzambe. Donc c'est-à-dire tout ça pour ça la publicité ya moto moko qui est Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire ce qui nzambe moto moko qui abiki kuna c'est la gloire et zozonga pa na biso te zozonga pa na nzambe mais na koloba na basel na nzambe vraiment tozonga na makomi santu comme les apôtres batambolaki biso pe to tambola bongo na unité wana na amour to lingana po to yeba comment to rekomema peuple de Dieu na trône et sika oyo nzambe abongisi. Merci beaucoup, prophète Tokesiko Namwa. Entre parenthèses, nous avons Mustafa à s'inquiéter quand il y a un tout dans l'église, surtout dans la Bible, moi si on a pensé que l'eau comme qui à l'état de l'époque à Jésus. Mais les lots dans des églises, on a 14 paniers dimanche. Oyo ya Kingani. Oyo ya boy 14 paniers. Bon, supposons moi je suis venu juste avec 1 000 francs. Tant on a tcheka na panier à liboso wana 13 paniers estikali na tchete babandi kotonga. Est-ce que ba panier wana nyo d'abord Nzambe d'abord to boy te musala na yesenga ka mbongo pona ko sala yango parce que l'évangile eza gratuit mais misala nyonso ya kati ya tonga ya kosala musala Nzambe zo senga normalement bon.
pourquoi ekomi ba panier kili pourquoi pas kotiaka ka panier moko tango kotsa mbongo wana nde bo dispatcher o kokene abo faut ko kabola la personne pour azana ngote peut-être à kimi église pour azaka na 1000 francs tango kotia 13 panier etikalité ba pesi ekombo. Pourquoi toutes ces choses là ba biloko wana nyonso tant de panier. Merci nalobi bien que awa ezana ba makambo belé na ba ecclesia ona ko benga ngoza ba organisation moko ya bango moko basali mais za ba organisation moko oyo nzambe aza na ngote. Et par exemple au côté de l'église musu ba biba bandi offrande ba bandi ngo $100 baza kokika donc yo mtu zaki na 1000 francs faut zela même makasi yo mtu ngo pambwa ma posimba prophète faut pesa 100 ba toi 1000 francs ko zwaka esika ko fandi wana vandi bazo lekisa ba panier ka place wana. Donc c'est-à-dire ils a ba organisation na bango moko parce que même Christ a pour le bango na mukana na Matthieu chapitre 10 alobi toza kozwa ya ofele toza ko pesa ya ofele et l'offrande est normal et c'est une moto à offrir l'offrande. Et souvent dans l'église tu vois l'offrande ordinaire, offrande de l'église, l'offrande Galates 6 et les dîmes et les actions de grâce. Et là c'est recommandé dans la Bible, mais le lenge oyo ekomeli kosala mela lelo na Congo papa na ebisio là ekomi ba raison ya mabumu na bango ndenge bango moko baza kobongisa na banzambe na bango parce que tolobi na ebandeli ba misupe baza na banzambe na bango. Donc il y a d'autres pasteurs tozomona boye aza pasteur mais aza na alliance moko satanique. Donc c'est-à-dire aza na corps na nzambe moko boisongolo. Or na kati ya mibeko ya nzambe na ye ayebisaki esengeli basala. Donc c'est-à-dire yango okoma na église wana ozomona basengi o basilisi basengi o basilisi bakoti boye bazongisi boye. Donc c'est-à-dire ce sont des organisations oyo eza kowuta na nzambe na bango ndaza kokomande bango. Alors merci beaucoup prophète Jordan. Maluba malamu ozoloba na yebi ke bato ebele baosepela nango oyo basalelaka nzambe na solo mais oyo baza oyo tozolobela oyo baza kota mopanzi wana kuna bazozwa deja kanda mpona komona ke mwana mobali oyo aye kolakisa nini, mwana mobali oyo alingi asala lisusu nini, alingi akontre biso, alingi asala biso boye daya ye église ne eza ndenge nini, eske ye aza na instrument, eske ye aza boye, eske ye aza boye. Alors par rapport ya nyonso oyo outi koloba s'il faut koresume yango koloba nini na nyonso na bapo nyonso oyo totouche. Parce que ce total n'a pas élatéri pe to koti kutu te même élatéri l'église baby au moins un protocole azo koti sa l'église motali jipa lati tango retourner tali fanto azana ngo donc ba kwisi nyonso tout ezo monana ok balobi nzoto ya mutu par exemple nzoto ya mutu nde tozabo eza temple ya Saint-Esprit mais ce total le même élatéri même ni tout et baby na kati église. Alors résumé na yo par rapport ya nyonso autolobi ce que ça un verset biblique au pesa mutu nyonso to wa kolanda biso azala mosali na nzambe azala mwana na nzambe azala mutu avanda na ndako alobi ke lelo nga na kosambela lisusu te mpo bamboyeme de ke ebele na bebisi bambongo nanga okoki koedifie bango na eloko. Merci. Esaïe 55 aza koloba alobi na baye nyonso baza na posa ya mai baya kolia mpe komela ya ofele baya kosomba miliki. Donc c'est-à-dire Esaïe azaki prophète en Nzambe et biso musala na biso ezali na temps oyo toza koloba na peuple de Dieu baya ko consommer vrai Christ oyo aza Nzambe na tango oyo. Donc na koloba na munene na nyonso to partager oyo tozobela lelo ke peuple de Dieu à comprendre azala na esprit ya discernement ya koyeba ko discerner ça c'est vrai ça c'est faux. Parce que même dans la Samarie, tango Simon le magicien de ça le miracle, bah pour comprendre que ce que Simon faisait, ils allaient animer là-bas esprit satanique. Donc tout le monde pensait que c'était bien, mais or que Simon a lié dans l'esprit moko yamala muté. Et naza pour lequel de kolobana peuple de Dieu, ils attendent il y a réveil, ils attendent il y a kola la tête, au bazar comme ma vie dans la il y a faussé tété, ils attendent Seigneur la vie surtout il m'a posé dans la carte de l'obana nzambe. Comprendre penser du nom nzambe azana yango likolo na peuple congolais ou peuple naïe na monde oyo le lengeni nzambe azolinga memela biso. Et les églises vraiment naza kosenga mingi surtout ko toucher na ba conducteur ya l'église tozonga na kati ya lobana nzambe tozonga na kati ya ba sainte écriture pour la lobi nous sommes fondés par les enseignements des apôtres. Donc le lenge bapôtre batangisaki le lenge bapôtre basalaki biso pe le toza continuité ya musala ya bapôtre. Donc c'est-à-dire tout changer le lenge te mais tout tambola le lenge oyo bapôtre bamemaki biso et na koloba pona tina ba église o lelo
baza kolobaka biso balobaka balobi yaka na ndenge ozali elata na ndenge ozali mela na yo kasi kolamba nzambe atalaka motema. Donc je crois que par la grâce de Dieu na baémission koya na nsima tokolobela bapoint wana po totouche yango vraiment malamu, mais naza koloba na basele na nzambe l'église eza flat hotel te, l'église eza bar te, mais l'église eza esika oyo moto ntango apusani aye koadore moto aza likolo na nyonso. Donc esengeli toyeba kosimba parole de Dieu comme il faut, lolenge parole eza kopesama lolenge esengeli na biso tokomisa. Donc c'est-à-dire Christ alobi na biso tozwi ofele, donc tokomisa évangile ya nzambe te commerce pour na biso. Donc yango nde kosunga biso nga nalobaka na peuple de Dieu papa, je crois que l'église eza bainskrimate malgré tout que toza pe nango, mais l'église eza inscrimate parce que même Christ lelo abandaki évangile tomona place atie ata na mégaphone te, mais Jésus Christ baapôtre ndenge moko tokoloba o technologie problème eza te. Donc c'est-à-dire elingi koloba te ke soki église na yo nde kozolanda biso baza na inscrimate c'est que baza na nzambe te. Là je te dis non, kolanda te konvie église te na aspect nango physique ndenge oza komonela boye ojijaka mpe basali na nzambe te na aspect ndenge ozomona bango boye. Et il y a des serviteurs de Dieu oyo nzambe esi atiki baza na mboka oyo ebele oyo tokotanga bakombo te. Ngai dernièrement awa naotali kozwa invitation moko na église moko ya monene en place et pale tokota tosala makambo na bango selon message ya nzambe. Mais nakoma boye donc babengisaki ngai bakoma propose ngai pasteur directeur ya grand pasteur ya mboka oyo babiso ya Kinshasa oyo aza kokamba oyo baéglise oza koepate na mboka na biso ya kini azoyebisa ngai alobi ke nofonga na dimane lokola mwasi na mobali. Et il y a des temps de choses. Na ebele ope lelo ba pasteur ebele o lelo toza komona bango baza na ba ecclesia tozomona bango na ba mituka eza bato esi balongwe na kati ya alliance nzambe yo kolanda po moni pasteur on a soni mituka pasteur na biso za na mituka. Et moi j'ai dit ça à l'église papa Dieu na bisa rabana nzambe na lobi même ngai so na okabela yo na oboma yo souvent bat balanda ke église ke po pasteur na biso za na mboka otangisa ngai ya osunganga aza kokanga lipamboli na yo. Donc c'est-à-dire c'est moi le père ni naza na droit ko pambola yo, donc yo faut pambola nga ponga na pambola yo. Mais yo zo ko landa po pasteur na biso za na mbongo pasteur na biso sunga ka bato pa église na biso za na ba instrument c'est eza ba instrument te nem de ko tsa bino lola. Mais rien que la parole et sika au petit parole les a fondé et sika ne sengelo vanda pour vivre le beau content. Merci beaucoup le prophète Jordan. En tout cas, c'était très intéressant pour répondre à Bisso vraiment correctement dans la question à Bisso. Nous sommes satisfaits et puis nous avons dit que beaucoup de gens ont eu la mission à Bisso, vraiment édifié na part Yanzambe. Ou a un message au sens contraire, c'est que vous évitez tata ni Yolanda katonza meni no salelaka. Mais moi je crois que nous faisons ça pour le bénéfice des âmes oyo Nzambe azana mo besoin parce qu'à chaque fois Nzamba biso mutu moko abongi motema ezalaka esengo na lola. Donc tolanda nzela oyo ekomema biso na lobi ko na place ya kolandaka d'influence parce que nyonso tozana mo besoin avant to senga Nzambe ye moko ayebi déjà ba posa na biso. Donc je crois toujours qu'il est malin vers fin émission à biso pour les mecs qui le vraiment toi et na nous ba point mais ceux qui tozana besoin na to kolanda kaka kolukayo pona ko édifier peuple de Dieu. Je crois que ça dit première volume l'émission à biso le to l'évangile pour les commerces bien na yambela qui dit prophète Jordan. Alors le prophète Jordan aux appels congolais vignon sur les carambo la biso message pour vraiment message pour na tina mboka na biso et sengeli to bon de la nzambe makasi. Je crois que toza parmi ba yoyo va se sacrifier pour na tina mboka oyo et toza ko senga toujours eloko ngo peza ki mwa point na meki na epemble na ba konzi ya mboka o baza kolanda pe ba baza kotala biso koyeba ko soutenir lelo moni biso na mboka ngo tozoloba awa des fois ezali dans kati ya mboka Congo il y a autant de gens baza ko bondela pona mboka mais ba message na biso ko maka na mote. Tu sais la prophétie peut s'accomplir et là t'as d'autres sengeli message comme matina source. Et tous un problème et belé na sa église dans le bi et ana bassin na nzambe mususu ayebi date ya jenate na mboko bazali bajena na bango juste abudo ye soka kosi bato azana retraite donc azobeta ne fufu moi ayebi bango. Donc tant que je n'ai pas naïs un peu moins passé. Mais il y a des hommes de Dieu dans ce pays, papa Dieu va se sacrifier. Ngai naza enlevé 2 fois 2016 dans les 11 les jours où publié va député Nicolas va message en disant et le comment faut te comme message. Donc au te comme message
yo za na message petit yaka ngai lo wana kuta na bana mokonzi boye na kokomisa nzamba lobini ningana ke kokomisa yeba katelo pourcentage non donc eza ba problème eza na kati ya mboka na biso eza problème eza sérieux tozo senga na ba konzi ya mboka vraiment ba fungolela biso pe maboko ba bazo kolanda biso koluka pe koyoka o nini nzamba za koloba pona tia na biso et je te dis combien les églises dans ce pays combien les gens baza kolela pona mboka o mais impact il y a ba prière et ça comment les samate rien ne change tellement parce que ils ont bateau baza kokomisa message et si que Seigneur kokomisa donc c'est ça déjà ko pesa peu moi pas si mais to senga vraiment to zana ba message de pour na mboka na biso et na même le président de la République sortant et entrant ba on sur trois continent wa utiko bima nzamba lo bana lo lenge nyoso mais okomisa onde o pesa message wa pipo ko ba nyama okopesa message à ministre nani peut comment okopesa donc tout est bloqué donc au senti que au kota boye bakal non non local c'est un pasteur en place ba ngolo ko la bazana préséance donc ils ont fait ça passer et na ko appelle sous na ba kondi o baza ko zo conduction mboka nous avons toutes les tactiques qui a ko sunga selon l'ordre nzamba pesa ki biso pour ba message au ezo ko bima même na ba commune même na ba province et comme ba ainsi que Seigneur ko koma ko e ba pe ko sunga ba soki baza ya nzambe ko tuta bango ba ye ba ko yoka pe biso pour makamyo sur la province. Merci beaucoup prophète. Je crois vraiment que Tokomi Nasuka ya émission à biso Lobana ya Suka par rapport à l'église na et puis moi ba moté na ba oyo nous tout ba joata pour l'émission. Ah merci beaucoup na pamboli nzambe makasi naza ko pesa ka peuple de Dieu déjà flash déjà na mois de juin nous avons préparé des journées moko prophétiques pour tous dans le sein de l'église donc avec le prophète Jordan donc ils ont des journées moko ya moto nous avons pesa kibiso église la Pierre Angulaire donc nous avons pambola pa nzambe na pesi bana nyonso ya Pierre Angulaire on a kamba mbote na pamboli pe mon père dans la foi le pasteur Émile Ezara Radio depuis la commune de Maluku papa nzamba pambola yo le mona maman Marie Ezara Senga na pamboli pe lisusu fiancé na ngai et la sœur Sharon Rose Dembo nzamba pambola yo bisiko zali ozolanda biso ba serviteur nyonso baza ko sala le mona ngai nzambe na ngai vraiment akanisa bango apambola bango mingi et na pamboli pe lisusu mama Paulina et aza mama moko amema biso na motema na ye nzamba pambole mingi le mona papa weli motema na ye nzamba kanisa bango vraiment nzambe pe apambola bino apambolo mingi. Merci beaucoup le prophète. Alors pour nos bateaux bazan ba difficulté au balini prophète peut-être moi prière moi numéro de contact na yebi que ça vraiment pas signé est-ce que bateau à cause la disponible dans un numéro de contact et biso pas na biso les capacité parce que tous ça on a pour na tina na bateau pour bazana bosenga na biso numéro na biso ya WhatsApp et profiter pe ça horaire na yo na 4 merci donc le numéro na biso WhatsApp est 084 085 26 70 084 085 26 70. Donc le programme na biso na kati église tous na culte mardi tous na culte prophétique et à la mercredi tous na culte de délivrance et à la vendredi ainsi que le culte d'adoration et à la biso chaque dimanche à partir de 9h30 kino 12h30 et le mardi mercredi vendredi tous na culte à partir de 16h30 kino 19h. Donc chaque jeudi tous avons un montant de prière, bazala ba problème, ba cas ba délivrance, ba cas sorcellerie, la bosse na ku epemile pour wana, to kolela ba fazer ba comme belé na Congo, likolo ka l'église, pasteur bazoko ka ba délivrance te. Donc nous avons vraiment basé na ministère de délivrance, même ba de bazali banda mboka to sala ka ba service de délivrance selon Nzambe aza comme la biso. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un honneur pour nous de recevoir un homme de Dieu qui est vraiment fondé dans la parole. Donc, je ne suis pas là pour faire la publicité, mais moi, je suis sérieux. Bazana kati ya makamoto koloba poto na posamboka na biso Kongo e kangola makambo nyonso ezotambola malamu te ngape na landaka na ngambo te kaya soki na ndoko petit soki to sala émission okozwa mutuka te to loba nde polele pona kobitisa milimo ya bato to sala oyo ekoki komema ya malamu pona ba vie na biso parce que après tout nyonso to gagner na mokili ezaka ka vanité même pour le moko ezozela biso oyo tokozala liboso ya oyo atinda biso kati na mokili oyo contre randi na biso vraiment tokomi na suka
ngape na profiter pour na repesa ba mbote belé ana pesi mbote na maman moko aza mondi bien prophète Jordan maman Anto Massamba famille Massamba Monimba frère Abi Monimambo sœur Naomi na pesi no mbote belé bino nyonso tout bana église Pierre Anglaire mais je crois aux qui première émission na biso mais deuxième tour qui sur les terrains tout le monde a nini makambo en fait alors biso qui est monté à respecter vraiment na kati les tongana parce que biso to banda ndé to bani to soukisa donc pesi bien vraiment merci et puis na pesi mbote na mon vieux depuis qu'il a poto vient na conseil qui va dire na pesi wa mbote belé et puis notre directeur général Lukman na pesi wa mbote belé et Sakombi na pesi wa mbote belé Henri Modogo ba mbote belé nous nyonso au besoin qui temps pour l'anda biso pourquoi pas saluer ma famille biologique la famille même je ne dis pas de saluer ma fillette bébé Régidine sinon les rendez-vous est pris pour la prochaine fois avec un autre invité mais ceux qui toza na suggestion remarque vous s'abonner car na Katia site na biso vous allez décider quant à moi je remercie Snège qui était derrière la caméra et on se retrouve la prochaine fois bye bye. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus tala pe mona info plus otala